L'histoire du journal de Kina TV, la championne, j'ai été rejetée par la communauté congolaise. Quand je fais quoi? J'ai dénoncé le mari de ma tante qui m'a violée, qui m'a abusé, s'est abusé de moi pendant des années. Oyo kalisolo a mwana. Abi azotanga ba commentaire, ayebisa funda, mais ya funda katango mobali ya mama leki na ye. Azosakana lobi trop c'est trop. Tango fundi. Communauté rejetée. Suivez l'histoire des jours, on se retrouve juste après la pub. Suivez. Quand cette TV eye na Suède na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afisho kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique yaya awo ko se retrouver s'abonner liboke mama massivement okozala décité awa mwasi mayele ndako sala musala awa ezali la femme na taille S mwasi na likukuma ya sexy ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka s'abonner massivement liboke mokozala deux cités afisho nde makambo afisho oza danser. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit. Diki na donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné nyo sa Diki na TV partout dans le monde de Sika Bozali et j'ai dit bienvenue dans ma nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier les sponsors officiels de Diki na TV. Mon vieux Benz Benzula, Mutuka, 4x4 double pression, il y a Suède. Kimi Makeneshi, sponsor officiel de Kina TV, Nabino ba oyo boloba ke la championne a kotanga kombote, Zambe na loe bana opambola bido. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana ya mokili mobimba. Boyo kalisolo he, bande kose di petre. Na mawa na motema. Lisolo ya mwana na biso Natacha. Alobi la championne, je te suis. Je suis abonné. Ce qui m'a poussé à réagir, c'est juste comment l'hypocrisie des mamans et des papas congolais. Natacha Lobi, témoignage nae a pesi yango pour mon hypocrisie. Ya ba maman na ba papa congolais, nabi ma chérie, na ndenge nini. Abi oui, il y a beaucoup de gens là qui ont commenté que la fille doit aller voir la police. La fille doit aller porter plainte. La championne. Si la fille a sali yango, ce qui a ça papa, ce qui moi nana yeli moi si wana o ba viola o ebimi a olingate. Ce qui a ça maman olingate moi nana ye abala moi si yo ba viola. Et pas ya mobala ndekone. La championne nga mama leki na nganda bengisanga na poto. Oui. Leki ya mama na biso ya suka. Nda bengi sanga na poto comme reconnaissance parce que pa boti na ngande batangi si classe tanga zwili bala ngana zalaki na ngana mwana mukie aboti baya kosala makambo la champion na ke poto ya mawa poto ya pasi la championne soki pona wa faire vie ba cicatrice ngana na nzoto passe na motema oyo kaka nzambe ndako kolongola. Je préfère encore rester auprès de mes parents que de venir chez ma tante maternelle et vivre le calvaire. La championne, ça a commencé, voilà. Moi, mon bal et maman qui a côté la chambre pour nous bakite a participé qui peut prendre nini pour un bon ya bien nanga. Tu dois lui payer.
Mais c'est dans l'hôpital, tonton. Zamba Kosunganga, Dieu va me bénir. Quand je vais commencer à travailler, dans le Soka Ambongo, la championne. J'avais 15 ans. Na yeba mi balite. Na tika ki ba boti na ngai no sama. Na ye e pa ya leki ya mama na ngai. Papa moko, mama moko. Yende afandi na ndako na biso ba boti na nga batangisi ye. Poza mwana suka na libumu wa mama. Donc yena mama bazana ekar makasi. Yena bandeko mususu oya biso o bandeko na ngai Natasha baza presque ba na génération moko. Yango mama zwaki ye po ba boti na ye si ba komaki mokolo abande kotungisa bango bazwi ye na papa ya boti nga batangisi ye classe la championne. C'était pas seulement la première jour, les premiers jours, non, pardon. C'était pas les premiers jours, non. Et les gars qui m'ont micolo, les gars qui m'ont semaine. Mais, aujourd'hui, on a qu'à tonton, on a ça l'avancement, mon robot, il y a bien été. Aujourd'hui, on a qu'à tonton, on se comporter bien pensé. Ah, si mon colon, c'est qu'on a courage qui est, hier, Salinini a participé à la billet dans avion, bah, démarche à voyer la poteau. Azali Mouto a salé ba démarche, il fallait la foutre. La championne, moi, je n'étais pas encore arrivé. Je ne comprenais pas que Abande Kosenga a couché dans la peau ya Suningai. Na yeba kiti. Alobi la championne. Mobali ya maman Leki, la championne, a violanga. C'était par force. A sala yango par force. Oui, il m'a violé par force. Bokotuna, maman Leki ya Natasha Zalaki wapi. Tout ce qui vient de solo, il y a posé. Ah, ndeta ma solo. Ah, penya ndeta ma solo. Pour banda l'introduction. Pour introduire. Maintenant, tu as le développement. Vous appréciez tout le kanguka wakanda de kinatifi. Alors, la championne. Maman quoi, na loba maman. Pour na benga ke maman. Pour yende muta déclarer nga tant que mwana. Mais azaleki ya maman. Akenda ki Italie. Mwana ya camarade na bango abalaki. Yango a voyageaki. Na mboka ya Monique ela munene. A voyageaki na Italie na mboka ya Freddy VB. Bamote na bino. Bonjour. J'espère que vous allez bien. La championne. Mobali ya mama Leki a violanga. Mbala moko te. Mbala mibaleti. Mbala misatuti. Donc a défloré yo, a violé yo, a défloré, a violé yo. Tu peux comprendre ma peine. Tu peux comprendre douleur nanga. C'était trop, la championne, c'était trop. Abusé nanga, donc il a profité de moi pendant que sa femme n'était pas là. A sali on a ko la championne. A sali on a ko. Il a déchiré mes habits. Il a déchiré mes habits. Ici na banda qui peut classe. A banda qui mbala moko te ka ya coucher nanga te. Na kota qui peut na système. Il a déchiré mes habits. Il a déchiré mes dessus, la championne. Azo sala on a kanda. Na obondele, na obenge papa. Parce qu'aza mobali ya maman Leki. Mais il était comme un animal. Il ne pouvait plus comprendre. Donc, papa n'a pas autant essayer de décoller. Il faut qu'il t'aille à la destination. Sans oublier que wana moi si na ye. Bandeko. Na oloba na ko continuer ko beta masolo. Nzamba yeba na ko sunga biso. Natasha Lobila championne, il a déchiré mes habits. A violenga, a déflorenga. Na lela. Journée mobimbawana. Il me demandait encore par force na kende ko sokola. Va te laver, toi tu es une fille, va te laver. Donc azo salango avec commandement avec elle la championne. La tosi en tant que papa. Na yebi mutute. Baboti nanga batikali na Kishasa na yepa leki ya mama nanga babota mi libu moko. Là on a sokoli
La fandi na ngeza laki na ba pourquoi ya ba 22h bano ya bango ya mike balali la championne tant na moni mobali ya mama leki nanga afongoli porte akangi donc afongoli porte akoti na chambre akangi. J'ai compris. Na fukami na obenge papa, s'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît, la championne a oyokate. Par force. Par force. Ti maman nangwaza mama leki nanga. Aya lundi. Papa nangai, papa leki mobali ya mama leki a couché nanga 4 fois. Accouché nanga 4 fois. La championne, avec tous les respects, je te dois. Waniza maloba Natacha. Makile zotika kobimate. Makile zotika kobimate. Parce que na sala qui déchirure. Na yebi mama za na camarade na ye moko. Oya bengaka souvent na téléphone anda. C'était trop la championne. Na bengi mama, camarade ya mama. Ya kenda efetite. Na lobi tantine. Na lobi penda ki papa m'a violé. Quoi? Ozo Loubani, oui. Ah, mais si c'est vrai ce que tu dis, il faut appeler la police. La championne, j'étais obligée. Parce que na koka kokufa. La benga police. Police yé. L'état mama yaka. Le quoi la police ne zoa ki mobali. Va se renseigner les enfants. Moutaozana bangazala été social à zoaki. Mobali la maman qui na garde à vie. La championne. Maman le kinanga. Nathalie, c'est talabo, talabo, talabo. Nazala qui minère. La championne a dû déchirer. Na maman Ngebi. Moi, na biso Natacha a dû déchirer. Donc, papa Leki a lié moi avec un petit. Moi, na moninga mawate. Moi, na moninga mawate. Alors, la championne, il y avait des preuves. Il y avait tout. Hein? Il y avait tout. Il y avait même les Nestlé de papa dans mon corps. Mon maman Ngebi avait plein de Nestlé de papa, donc le mari de ma tante. Donc il y avait des preuves nyonso. Maman le kitanga ye kili kamboana, azole la kana munoko na ye, mwana ye ko bebisela nga libala nanga, mwana ye ko bebisela nga libala nanga, la championne. Moi j'étais pas là pour bebisela libala maman nanga yi. J'étais pas là pour ça. Ya mona oloba maman congolaise, ba hypocrite. Il y a beaucoup qui se taisent quand ils violent, leur mari viole leur fille. Il y a beaucoup qui se taisent à cause du mariage. Ngai mama leki na ngai. Azo loba na na retirer plainte. Loba kokosi la championne. Na yo na sala on peut pona ko banga mama, ba lobi pas du tout. Yo za mineur. Ba zwinga no ba placenga. Nyoso. La championne a tout. Ba sperme ya mobali ya tantine ezalaki na nzoto na nga. Na zui déchirer. J'ai été forcée. J'ai été forcée. En tant que moi, na natie cycliste, natie kouna na batisi pantalon na ngai ya jogging, juste ka pona kobanga. Mais, tant que police yaka jour wana la championne. Donc il a forcé. La police pouvait voir. Ba noter, bazwinga, bazwinga, bakena nga l'hôpital, ye bakene sika bakendaki. Mais maman lek na nga linga na démentir yango. Regarde comment les mamans congolaises sont hypocrites. Et ma mère, maman Leki, il y a Natacha Zolela, qui est Natacha Yako c'est les balles. Elle n'a même pas vu ma belle à Mobali. Elle n'a même pas vu ça. La championne, la singa maman Leki partant. Il y avait mes tontons, bah non, on dit, bah silika makas, bah silika penza. Famille et panzana qui parce qu'il y avait d'autres tontons. Na poto, la silikaka, la connaissance de tout. Mon papa aussi il était au courant. Il était vraiment fâché. Fallait na zonga kaka.
fallait qu'il nazonga kaka mais ba meki ko calmer ata mwana zongi aza déjà ya kobeba vaut mieux loko esa komi na poto azala kaka wana nzambe ndayimbi la champion na kula na ngai isika ya social mais loko la papa azalaki na prison de temps en temps je venais aider ma maman donc maman leki avant ya koya kosungi na bana et tout na lobi te ke mama boya mobali parce que ande ko kende ko tala ye et tout la championne tant papa zonga ki prison abande ko bima comme ko bima pona ba permission donc babanda ki ko ao bima ozonga na ndako azo bima zonga na ndako donc wana zalai kaka na milieu congolais de temps en temps et tout na ko lingana mwana mobali moko la championne na ye ko lingana mwana mobali moko aza congolais ba parents na ba telemela libala. La championne ba linganga te. Ils n'ont même pas eu le temps de me connaître. Na social kuna na kei na tangi malamu. Parce qu'il avait contact avec mes parents tout moment bande ko conseiller na tangi me ba linginga te pona ni naza mwana libabe na bimana mobali ya mama nanga. La championne soki mutu azo bomba ke ba viola ye. C'est avec raison. Moi la communauté m'a rejeté à cause de quoi? Parce que j'ai dénoncé le mal. J'ai dénoncé. Communauté rejetant ngai. Baboya babalanga. Mais les garçons, ils tenaient tellement. Yo mo ebika bano babotami awa. Azo yebisa maman, mais c'était pas de sa faute. Elle a été violée. C'est une brave fille parce qu'elle a osé. Elle a crié à haute voix que non. Regardez, il y a ici, il y a ici, là. C'est une brave fille. La championne, baboya libala. Baboya libala. Nazalaki na ngai na ba 24 ans. Mais yepe mobali aboyi na ye otika ngai. To kangani na biso, malgré ba parents baboyi. Mama bokilo na nga, akobenga nga kofinga nga nde naza mwasi ya libabe, mwasi ya soni. Obimana mobali ya mama na yo, ndo oya kocha libabe na ona ndaku na nga patati patata. La championne. Lelo to oloba, nga na mbala nto na bana misato. Loka ba parents bande ko boya ko accompagner ye, nga pe papa na nga za wate. C'était mieux ba parents na baza wate, c'était mieux d'aller au pays. Kuna na pays, to sala nyonso coutumier religieux civil. J'étais rejetée à cause de quelque chose que je ne pouvais pas m'en sortir. À cause de quelque chose que je ne savais même pas que ça pouvait m'arriver. Il y a une question dans la championne. Tout n'a pas maman dit na TV. Ba oboza ko loba kete moi ne fois loba, moi ne fois dénoncer. Ba maman, ba tout ni biso question. Lelo yo boti mobile. Mwano ya mwaso yo kalem suki ofandaka na Suède, ofandaka na Danemark, ofandaka wapi na nini na Angleterre, ofandaka na France, Belgique, Allemagne, wapi Luxembourg, où c'est encore les noms, États-Unis, partout dans le monde, qui sangani, qui ici reconnaît pas Papa Jean, Afrique, tous les 5 continents. Lelo soki mwana na ya mobali, alinga bala mwasi, la fille dont tu connais l'histoire qu'elle a été violée par le mari de sa tante ou peut-être par le mari de sa grande sœur. Quelle sera ta réaction? Ça, c'est la question que Natacha m'a posée. Voilà, moi-même en tant que parent. Soki lelo, moi, nano ya mobali. Alinga bala moi si le quoi Natacha. Tozo lo bakete. Histoire o na ota ko beta dernièrement awa. Oyo mobali ya na ye a déversa ye. Lelo azana libala, Natacha l'objet dit des commentaires. Mais prends mon histoire et repose la question, demande la question. Si aujourd'hui tu te retrouves là en tant que parent et ton fils te demande que non maman, moi je vais épouser la fille d'un tel et tu connais au moins que la fille a été abusée, la fille a été violée, est-ce que tu pourras t'élever pour aller doter la fille ou bien, entre guillemets, entre parenthèses. Ah ouais, Andita Masolo, tu y a kopesa na mayele, des fois tu jijaka bateau yo, elle pouvait même pas s'aider, yemoko.
akwei na libulu ya ngando, akwei na maboko ya papa leki ya herbivore. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire en tant que mwana moke? Akwei na maboko ya herbivore. Herbivore amonaka nyar esika komona te. Tala mokili. Elle a dit, la championne, papa zo déchiré. Soka koti, a fongoli porte, a kangi, Natacha comme kosenga pardon, papa ne fait pas ça. Il faisait ça sans amour, sans ta kobondela, par force. Tout à l'heure, ma papa. Lelo maman leka fanda, azonga na mobali. Bien sûr, va déménager. Mais, comment tu peux dire à ta fille que retirer plainte? Loba qu'elle aime son lobby lokuta. Mais toi, na mboka mundele. Toza na mboka mundele, papa leki abande kolela azolela mwana ya mwasi na ye chomba chaka biola. Papa bleki azolela mwana ya mwasi na ye chomba chaka biola. Moni manyo kalia, moni nguba lie. Po azolela nguna ni Natacha. Et tala be evidence. Nanjota Natacha. Tala be evidence. Tofanda na poto mais to lingaka ko meka manger. Natacha a dit, il a essayé de faire quoi? De nier qu'il m'a jamais touché. Mais il y avait ses spermes partout, maman, partout. Partout. Moi, j'étais conduit à l'hôpital. Partout, partout. Même quand j'ai retiré, j'ai dit que non, ce n'était pas le cas. L'Okuta, parce que c'était là. Vu mon âge, et voilà. Donc, lui, avec ses spermes, na oyaye, ADN match. Donc, toi, moi, nanayo, osa kwa bise na ye. En prison, il y a plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Mais il n'a jamais demandé pardon, maman. Jamais. Papa, Tondolo Maracudia, Njili Sainte-Thérèse. Si tu confesses ton péché, ok? Ton Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Voilà. Il faut reconnaître, tu dois d'abord reconnaître que moi j'ai péché. Tu dois d'abord reconnaître que non, je fais du mal à Natacha. Ni herbivore. Tu veux buver là où il ne fait même pas buver. Natacha Lobi, demande, maman, demande pour moi. Maman, na tuni les sous papa, na tuni. Lelo mwana no ya mobali. Alinga ke nokobala mwasi oyo yebi lisolo kete, na ndako anda kokola. Mwasi, mobali ya mama na ya bima na ye. Mobali ya ne abima na obente ka mutu moka viola ye. Est-ce que oko permettre que mwana no ya mobali ake nokobala mwana ana? Oko permettre yaya. Ata viola ya kende na mama ngebi te, mama ngebi etikalaki. Mama ngebi etikalaki. Si tu peux souhaiter que non, si c'était ta fille qui a été violée, tu souhaiteras que quand même un jour qu'elle se marie. C'est pareil avec la fille de l'autre. C'est pareil. Malgré ton combat qui m'a mais c'est pareil. Il était moutage c'est ango. Abi maman la fin de kana même mobile. Au moins les arabes boyini au fingo fini muta occupé binote bolunga batezo continuer vous obliger à kosala nini ya koya. Baboti mwana liboso ya mibale ya misatu bana bazokola bayebi bakoko te bakoko bazaka wana na mboka wana bakomo basala nini amona ke tosa nini nzela ya mwana esi akoma bwema bandeko nanga yango na ye na mutuna toyeba na kosala nini mama mwana ndeko no aza mwana ndeko ya mobali no te solola kana mwana bendaka mabukolo solola na mobali je veux pas oyo aza mwana ndeko nanga oyo aza mwana ndeko nanga oyo aza mwana ndeko na o solo na baleki na o solo na donc mobala oyo ka kete moi ça surtout nana est-ce que liba ndeko mokilo ya mabe pour comprendre que kete entre ma femme et ses sœurs entre ma femme et ses nièces donc secret à la rater donc soko sali na oyeba ba obanga te ba oloba nzamba yeba na kosunga bandeko nzamba yeba na kosunga po izaka rateke po Natacha yaki pa mama leki na ye même pas maman na omoko tu peux être violé lisolo na betaki mobala yaya mama yeba akutu teke mwana na ye muta bebisa ye beau fils na ye
mokili makambo bandeko se di petre tambwana mokilo kota mayani tambwana mokilo sala nini omona okoyi komona vraiment bandeko nalingi bino ya trop c'était la vôtre la championne la femme à plus de casquettes depuis la Suède aimez partager tokutani mbala nsima na bémission ya sika so eza mbala liboso yo mona ngai kobosana kosabone te puis ntango sabone il faut cliquer na nini ya notification na bouton ya notification il faut sala lokola ngonga na ba nini mibale esali lokola sonnerie na ba nzete ba signe mibale wana soki la championne a lancé osala nini oza nango donc voilà bandeko de gros bisous ba week-end malamu dans les seigneurs tokutani mbala nsima ciao bye bye. Concert TV eye na Suède na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afisho kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique yaya awo ko se retrouver s'abonner liboke mama massivement okozala décité awa mwasi mayele ndako sala musala awa ezali la femme na taille S mwasi na likukuma ya sexy ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka s'abonner massivement liboke moko zala deux cités affiche nde makambo affiche oza danser